Bonjour, bonsoir, ça dépend RE Kokoute la bino na banda kubisika nyonso bozwami avant kubanda émission na biso topesaka merci na notre Père parce qu'il est bon. Bah vrai abonné na nga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Et cuisine Yannick TV azosala toujours musala na ndenga misana kosala. Tolobaka toujours bozala branché, bozala ligne pour bo recevoir encore des émissions à kitoko memeli bino na mukolo alelo na lobaka toujours biso tozawa na cuisine Yannick azana zosala toujours musala na pona ba vrai ba abonné na ye tout le temps na lobaka je vous love tozo sala toujours musala na biso ndenge to mesana biso tozawa na to finga kate biso tozana to pesaka toujours ba conseil parce que to lingaka toujours amour tozala toujours uni et au cuisine Yannick TV azana o a partager kango toujours ensemble avec vous. Lelo na memeli bino émission mususu ya kitoko na mukolo lelo eza émission ya Grace Tembo. Tomoni Grace Tembo na kati ya Bruxelles. Ba mama balobi eza ya koyinda, balobi eyindi tension mati na mitema batu. Bokota bolanda émission ya lelo. Avant na banda live na biso, s'il vous plaît, na lingi ba mama ba papa to komata 5. Ce qui te commis 5 na bandi live na biso. S'il vous plaît, bo partager, bo aimer, bo tchaba cœur, bo commenter vidéo et que ça la vraiment bien makas. Biso to sepela ka soki baninga bazo sepela, biso pe tozo sepela. Tozo sepela toujours ensemble ko ya na Grace Tembo na kati ya Shange. En tout cas, esali biso plaisir ya trop parce que eza bien talaka ka moko na biso, oto benga ka star na biso, Grace Tembo aye lisusu na kati ya Bruxelles. Eza première fois te Grace Tembo akota na Europe. Grace Tembo akenda déjà États-Unis. Lelo alobi na kokende susu États-Unis te lelo naza na kati ya Bruxelles. Tomoni Grace Tembo na kati ya Bruxelles. Azosala toujours musala na ye. Azawana asalaka makambo ya YouTube. À part YouTube aza lisusu na vie privée na ye. À part vie privée na ye aza lisusu na fondation na ye. Oya soutenaka ba orphelin, oya partageaka o aza na ona ba orphelin. En tout cas azosala toujours mission de service ndenge kaka musala ezosenga. Tomoni Grace Tembo na kati ya Bruxelles balobi tension. Bande konanga tension ya nini? Biso toza wana tozo sepela toujours na lipamboli ya muninga. Balobi soko moni muninga pambwami sepela parce que le panier circule encore. Nana tchaki point na vie ya Grace Tembo ke akokoma na Europe te. Nani? Ba frère nanga photo sepela na lipamboli ya muninga. Komona Grace Tembo na kati ya Bruxelles en tout cas balobi esali panique ya makasi. Ndeti nga cuisine Yannick TV en tout cas na lobby gloire à Dieu na sepeli makasi parce que za bongo tana azana mutu azana na nina ye aza mutu aza déjà na passeport nezwaka déjà sorti entrée akomaka ba Dubaï akomaka ba Turquie akendaka même ba États-Unis lelo nzamba asali grâce akomi na Bruxelles même mobali na ye bakabwana akomi se na Europe te mais ye moko na ba fort na ye, na ba relation na ye, na ba misala na sala ka Grace Tembo to yambie na kati ya Bruxelles. Ba vrai ba abonné na nga bo commenter bo aimer parce que biso tozana tozo sepela toujours na lipamboli ya muninga. Même tomoni ba testo, ba message ex mobile n'a commis à partager par-ci par-là pour assalir réputation à Grace Tembo. Et kosimba te parce que Grace Tembo a dit qu'elle est vie na ye. A dit qu'elle est vie na moi si na bo babala bavanda Grace Tembo pe azo vivre vie na mususu. Mais mi bal tellement bazala kazuwa, mi bal balinga soki bokabo na moi si abongate. Mi bal bazana soki bakabe na moi si azala kaka na se. Balinga ka jamais ki akabo na moi si ano be petit sera mata balingaka te mibali baza tellement mabe papa bo excusez nga parce que cuisine Yannick TV alobaka na toujours vérité encore amoni Grace Tembo na kati ya Bruxelles ezangisi ekimia comme comme n'importe quoi pas salir réputation ya Grace Tembo tokoyoka te pe tokomona te tokokipe te Grace Tembo vite ta vie tu es libre ma chérie ça la vie na yo vie on vit une seule fois
Il faut bien profiter. Il s'agit qu'au Kende Suisse, Kende aux un visa Schengen, Kende même en Suisse, na Genève. Il s'agit qu'au comme en Allemagne, coma, même en Portugal, même en États-Unis, au coma déjà, même en Canada, partout. Il s'agit qu'au tambola non maman, va vivre à kaka. Ozo vivre ozo sala musala na ezo mérito tambola par-ci par-là o fenana ezana bazo soutenir yo ya soki esengi ke kende kwembo ekende nzamba ko pambola yo ozo soutenir bano babwaki ba shege mwasa bota zangi mbonga bwaki yo loko chochi esika wana nzambe fa pambola o grâce tembo nzambe fa memo na likolo nzambe fa memo na ba dimension mususu o mokile ko kiko cha pointe parce que point na via mutu ezaka pas Seigneur biso bata mukito chaka ka virgule eto lobi to tongi mais musala muninga ezo mona na photo beta vraiment bravo ozo sa musala na kitoko ofelina na ezo kende liboso ezo fongolela ba couverture ba porte par-ci par-là ba porte misusu kute kangama na vinu efongwami grâce ya ofelina na yo grâce tembo bravo avance avance cuisine ya nika zana pona ko soutenir bino na soutenaka mutu nyonso na soutenir mutu nyonso azosa bolamu tolinga toujours mutu asala ka bolamu asala bien avancé parce que ceux qui 1 2 3 boza fort bo soutenir ba faible en tout cas ça bien ma chérie avance continuez toujours to yambio na kacha Bruxelles to yambio la bienvenue grâce tembo toyambi yo eyokani par-ci par-là pendi mami ako boya seka za mutema mabe foko sepela na lipambola muninga nzamba pambola yo lelo za tour ya grâce tembo lobi mususu ke za tour a fifi mususu ke za tour a mire mususu ke za la papi obia ya bobi to yibite ba vrai na bokota bo manifester ba onyo to bolinga ka grâce tembo yiwana ye na kati ya Bruxelles bo manifester na ba commentaire bon partager bon aimer vidéo tozo sala toujours musala na biso émission lelo na linga kina ebisa bino que grâce tembo na kati na Bruxelles ensemble na biso bon sala toujours informé quoi na so sala toujours musala na nga pona ba vrai pona ba abonné na ngai musala na ngezo sala ma toujours yango na ela kabino be émission na linga ka bokota par-ci par-là te na linga ka bolanda toujours na chaîne na cuisine ya Niki TV nde makambu balobi ezande ngolu tozo la muka ezaka ko bengolu ngolu komona grâce tembo na kati ya Bruxelles ba onyo tout tension eza ko mata bozwa kimia bo sepena pambola muninga ba frère ba abonné na nga na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love na lela bino ya trop bino mo boyebi bo sala ka ba cœur bo commentaka surtout na otanga ba commentaire na bino na lobaka wow nzamba lola pambola bino. Que Dieu vous bénisse beaucoup dans tous les domaines. Bozo so ba téléphone, bozo fungula, bozo so ba télé, bozo so ba ordinateur. Nzamba lola pambola bino na tous les domaines. Akokisa ba posta mitema na bino parce que zande mvolu eza par amour. Bozo ta l'émission na ngai, bozo ta la ba vidéo na nga par-ci par-là. Nzamba lola pambola bino ona yebina ona yebite. Nzamba pambola bino akokisa ba posta mitema na bino asela bino bolam o cuisine ya Niki TV ko sala te yenda sale la bino na linga ki bozala toujours informé que grâce tembo na kati ya Bruxelles aye pambate aye parce que azo sala musala ne pona ba association ne o azana o ya ba orphelin o asala ka toujours yango azo sala bozala toujours branché pona ko recevoir encore ben émission à kitoko que Dieu vous bénisse à la prochaine bye